Batu oyo ba esprit ebele oyo ekufa oyo baza innocemment bazo déranger ngai par rapport que ko kende ko pesa ba message na ba famille na bango. Oui, balingi ko kende ko transmettre message na ba famille na bango na mabota na bango. Oyo ta mususu medium batu mususu bazo comprendre yango te. Mutu mususu azomona medium loko eza kindoki mesa kindoki te parce que Jésus tango azaki na ngomba donc moto ki bonga ki makila et prophète Elina Élisée ba ki ko pesa un message bazalaki déjà basakoli o bakufa. Na moment auto sur les appels na besprit ekufa eza a na place toza. Et tu ko bangisa ngai. Oui. Eza bena besprit ezali même de milliers au place toza to tanga kombote. Bon attend musu batu musu ba place des eza na besprit ebele même temps na okota na porte na entrée nango. Au moni ke ba déranger mais ali o mona peke maman Sierra. Donc eza na esprit musu besprit etambola même na ba 12h bongo. Eza ya d'esprit o ba boma eza na sika okendete. Mikolo na ekoka kite ba boma ke ko boma za innocent. Alors molimo na ezo telenga nango. Donc ce temps on comprendre moni ke yo zo mona ye. Parce que dans les besous, nous sommes tous les bisous. Maman, nous sommes tous les bisous. Oh, oui. Dès que tu as la nzela. Maman, nous sommes tous les bisous. Alors, on comprendre que nous sommes tous les bisous. Alors, bando sala pembe na ominga bando ya. Ngiro bate so bokuta ine ana lemba, so tokuta ine mateta. Eza esprit. Eza nesika o ya okobunga te akolanda oti place oza maman na za problème boye na za bande ko boye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote mingi balandino so ya chez Bissou TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question. Mbote, bonjour et bonne année na balandinyo sur chez Bissou Télévision. Ezangai, votre humble servante, maman Mapassa, autrement appelée Lydie Moukadi. Je dis un grand merci à mon tendre époux Mike Moukadi, mon réalisateur. Et un grand bonjour à Denis Mizilma Lia Angoulouté, à Ratakangulu à Kapila na degré 0. Mbote na maman Liliane pe na papa Gaston, mbote na maman Daniela Ekombolo, Mega Market ezosa msala nango bokomona na ba émission oyo ekoya sima. Lelo na émission nanga kitoko tokundola. Toza na servante moko makasi oyo balandi ya Chez Bissou Télévision ba mesana na ye pe balingaka e mingi. Nga na koloba te mais ba fongola caméra pour que bomona ye. Bonjour maman prophétesse. Bonjour maman Lydie Moukadi. Est-ce qu'il faut se présenter tout ndengeni na éviter on se présenter pour les bande comme ça batala ki to pe o batala kité les angai servante de Dieu na bino on a vrai liboso na bino maman Sierra Mboyo la prophétesse on a pesa ba témoignage ebele pe na chaîne na biso ya biso TV obela batu balandaki ke na kufa ki après nzamba ki kozongisa nga na bon moi ne nzamba te ba grâce kat na ngai ya medium na za prophétesse. Donc merci beaucoup Nzamba Pambola bino bisika nyonso bozwa mi bozolanda. Bandeko balandi vraiment oeza maman Sierra Mboyo, une grande servante de l'Éternel. Mais yé mission na na mokili eza basé na medium. Medium na lingala tokoki ko limbola yango aza pe prophétesse Nzambe a utilisé ka makasi na prophétie. Mais lelo tozolobela medium a expliqué biso et puis na lingala medium ezali moto oya solara na ba milimo soki na koyi ko limbola yango bongo mais lelo azana message makasi oyo alingi a éclaircir na peuple de Dieu binomoko boyokaye. OK, merci beaucoup maman Lydie. Avant tout banda message, il faut to prier à 2 minutes to komisa Nzambe to kangimi to bondeli na bandeko bozolanda biso. Éternel Dieu tout-puissant, Nzambe to pesio merci pour zamala mingi kokomisa biso lisusu mokolo ya lelo na 2021 au kotisi biso ebele baluka ki bakota 2021 bakoti te bazwi makama ya ndenge na ndenge kasi obateli biso na mabota na biso na bandeko bazolanda biso partout bazali banda
topesi yo merci kombo na yo sanzolama kombo na yo netolama tika ete mai nyonso tokosolola awa Saint-Esprit na yo akita a diriger biso pe akamba biso na kombo na Yesu tolobi amen. 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 Mama Ciara azana ba message ya bato ebele oyo il faut peuple nzambe eyoka pe ameka mpe ko manulela biso musala na ye oyo asalaka na nzela ya medium. Mama Ciara meka ko. OK, merci beaucoup maman Lydie. Merci nzamba pambola bino apambola pe bandeko nyonso partout dans le monde bozolanda biso osimbi téléphone na yo liboso ya télévision na yo soyez bénis nzamba pambola bino ezali ngai la prophétesse Ciara Mboyo oyo naza liboso na bino awa message o na pesi ngala sileka émission vraiment mingi sans que nzamba pesa message soki nzamba pesi nga autorisation ya kosala eloko moko kende yebisa na peuple na ngai yebisa na bana na nga bazala édifier tala likambo bwelingi salama nde souvent mingi na leka émission pour na ko transmettre message oyo nzamba pesi ngai et lelo na ekolobela naza déranger likambo etali medium ezalingi kolobana meka ko expliquer yango muntu oyo asolaka na ba esprit saint donc ba esprit saint eza lokola muntu moko akufaki to bozana ndeko moko akufaki atika ke eloko moko quelque part asala ke eloko moko boye to eza na bana moko batika ka quelque part dernièrement na otolanda bandeko mo bazana na France wana ndeko Petronel Nzamba pambola bino bazaki na ndeko na bango mobali babota bango ka misatu ndeko na bango na bota bana na Brazza mais ndeko na bango akufaka moi sengo sika kendaka na bana bayebite bayaki opesa nga komba ndeko na bango na prier après esprit ya ndeko na bango eye na sololi na ye toketi na ndeko wana ute poto ayaki tozaki toketi boma donc esprit wana nde pesi biso directive ya koyeba sika bana wana baza et to yokuta pe mama ya bana wana esi abala na ye parce que mobala akufa ikala eza histoire vrai oui mais recto moni bana oyo bazaki bande bana na bango ezaki makila na bango bazaki bana misato tokende komona bango na boma et basolaki bien na famille wana basisi makamba zui bana bango parce que tant ba mona bana bango bazomona image ya ndeko na bango oui donc mutu akoki koya kopesa mama Ciara message ezaki mutu o asalaki mabe moko te to bomaki mutu esprit ya bongo koya komona mama Ciara te mais mutu atambolaki na kobanga nzambe mutu oyo azalaki innocent akufaki babomaki ekoboma aza innocent donc oyo asalaki akufaki na lisumu te donc bato ya bongo akoki pe koya kopesa mama Ciara Mboyo message pona ko transmettre na libota na ye mais soki peza ke esi akufa kala mama Ciara pe eza na bato musu mama Ciara na ndikomba ndeko nanga o mais obondeli po luke esprit ne ya esprit ne yete donc nzamba autoriser te esprit na ye ya po ya kosola nanga mais soki atambolaki malamu toza batu mabe ezanga te na kata mokili mais ezana eloko mutu so moni ndeko moko utobela lobi nazalaki na hôpital moko totanga kombo te ndeko wana azobela sengi babengele mama Ciara Mboyo mama Ciara mama na biso aza na hôpital alobi azokufa mais aza na besoin ko prier pour nae et puis a confessé ki alobaki mambebele oya azalaki nango mais azalaki muta misala mabete tant mususu asenga nzambe pardon na sala ki mabe leo loko mususu na ndeko sana ebete keza mabe mais na lingi nzambe olimbisa nga solo lipe na bana na ye tant na ye na prier tant nazo bimaka kana porte ya mama ye mbondeko wana kati mutema donc bato abongo qui n'était juste en akufi non bato bongo yango nazo kende bato bongo akokipe koya kopesa message pour ko transmettre na libota na ye donc c'est un peu ça bato oyo ba esprit ebele oyo kufa o baza innocemment bazo déranger ngai par rapport que ko kende kopesa ba message na ba famille na bango mama Ciara pardon ba pestangu esprit wana yaka oui ndé tonga ye akopesa na adresse kekendo lukande ko nanga boy oui sans que ba oyo ba benga ka ba peso ba kombo mais oyo esprit yango moko yaka ye yango moko neti ya mwana o na pesa ki exemple Keren azana 9 ans oyo mobali ya mama na enda bomaki oui ayaki ye moko alobi mama na nga et puis mobali yango ye na pesa pe déjà exemple nango na chez Biso TV awa mobali yango ya linga kaka mwasi o aza déjà na mwana soka lingi mwana alingi yo mwasi o mwana ka il faut o négliger papa mwana opondenga ko chérir mwana wana aotangisa na école ya cher a occuper mwana wana bien parce que ayebi après ko mwana wana aokufa na ye aotangisa na école ya cher yo monike mobali alingi nga e mobali vraiment zo occuper nga ko leka papa ya mwana
mais ça na biti to mission oya yeli po na yebi ke aiza na loko ya kozona sima mwana wana alors mwana na pese pe soki mwana kufi bokabwa na ye et comment ben compression yo mo senti que non naza leste bolungeze soute na kabwana na ndeko to na mobali o bokabwa na ye alors aya opesa ba ya kebele aya pesi message maman Sierra tala ni na adresse nanga boye souvent nazara na biki na papier soka ye apesi adresse nanga na fandi place tel ndeko nanga o naza na besoin na sola neto na muto ke opesa message aza na venir tel aza place boye alors yo okokoma na komi message ndenge nzamba ko autoriser nga na prier soka lobi kende na famille wana na kei. Donc ils ont un bateau bakufa ebele bazo déranger ngai. Balingi nini bango bato ngo balingi nini maman Sierra fungoli la biso bien. Oui, balingi ko kende ko transmettre message na ba famille na bango na mabota na bango. Oyo ta mususu medium bato mususu bazo comprendre yango te. Mutu mususu azomona medium loko eza kindoki mesa kindoki te parce que Jésus tango azaki na ngomba tant moto ke bonga ki makila et prophète Elina Élisée ba ki kopesa un message bazalaki déjà ba ki ba ange tende ba yaki ezalaki be esprit oyo ezalaki esprit saint et okipe ko ya kopesa message donc medium yango wana tant on appelle ça témoignage bato balandaki témoignage ya maman Sierra Mboyo tant on a kufi na kiola mukana kati ya morgue et tant on a kutani na nzambe abisinga na ba grâce o na tie kati na yo grâce elingi koloba eloko mutu azana ngo te me nzamba tie yango kati na yo donc bato musu bazo comprendre te medium ezaki ndoki est-ce que vraiment mutu boya sona bato bakufa donc bible bato musu balobi non bible lobi pekisi biso ko sola na biso ba oui mais ça grâce o nzamba tie kati nanga. Siko maman Sierra nangina tuna mukie bato ngo ba esprit wana eyaka ndeni apparaîtra na ndoto to yamso sukola bilamba umulika mutu mubo akufa ye mama kende koluka bandeko nanga meka mpe ko expliquer biso na moment to sole dape na esprit ekufa eza awa na place toza tiko bangisa nga oui eza pe na esprit ezali même de milliers au place toza to tanga kombote bon attend musu bato musu ba ba place toza eza na esprit ebele même temps na okota na porte na entrée nango au moni ke ba déranger mais ali au mona peke maman Sierra donc ils ont un esprit musu esprit etambola même na ba 12 heures bongo eza ya d'esprit o ba boma eza ne sika okendete mikolo na e koka kite ba boma ke ko boma za innocent alors moli mona ezo telenga nango donc ce temps ozo comprendre moni ke yo zo mona ye parce que dans besu muso kuta ina zo biso maman zo mona ngai yo zo tala ya ebi ko mona ye. Oh oui ndenge otambola na nzela oui biso maman zo mona ngai zo yoka alors so comprendre que yo zo mona e pozo yoka e au bando sala pembe na yo minga bando ya ngelo bate so bakuta ine ana lemba so to kuta ine na mateta eza esprit eza ne sika o ya okobunga te akolanda oti place oza mama na za na problème boye na za na bande ko boye na za na boye siko maman Sierra ndenge oti kolobaki eska to vandi awa bespango ye lingi nini emona nango ka yo to eza na makambo ezo précipiter ba message ya koyebisa ba message oyo koki kolozo ya kopesa mais na moment tozo solola no linga tozo solola na yo tamsu ya koki koloba ebike nazo sala eloko moko orozela ebike maman Sierra ndenge aza bongo na lingi to solola eza lokola mutu oza na problème moko zo lingo kende pa mutu wana pesa solution donc à tout côté mutu wana na problème moko ebike orozela mutu wana asisa ba occupation na oza na ba message koki kopesa maman Sierra soki to ko permettre o solola tana esprit moko pesa adresse bandeko na TV ba luka yo po baze belé solola tana moko nanu. Merci maman Lydie on a lobby na moment otoza awa mutu tombe esprit yebi ke maman Sierra azana eloko azo sala soki astili si na reçoit maman Sierra pour na repesa ko transmettre parce que son na solo la na esprit na azana force o na azana ngoboete poto ko za to so na maman Lydie to za corps na âme esprit na biso mbale alors ko so na esprit o ezo mona na te ezana ba énergie oyo et ça la répète que moni esprit boye mais na okomi ko sentir que oza fatigué donc okomi ko sentir que oza fatigué okomi ko travailler na donc ozo sola na esprit o eza pembe na yo mais na bo moto boye obandi ko sentir ben énergie na yo ezo kita yo senga ko mela ben énergie place oza donc c'est un peu ça souvent mingi ça makananda kuto pe na zotamba na nzela omoni mutu moko ayeba ndiko biso mama talanga na fandi place tel nga babomaki nga pona boye na betaki lisolo ya mama pasteur moko
o nakendeki na IPN nabetaki pe lisolo ya ndeko na biso Kamo Lopez oya journaliste Kamo Lopez pa yaka oui nakenda epa na bango ayende Kamo ayaka pa na yo Kamo Lopez ayaka epa na ngai donc ayaka epa na ngai apesi message nakende epa na bango na loba o likambo etali liwana ye mutu abomi atangi na kombo e bandeko na ye mpo nakendeki nakutanaki na mama na ye papa na mama leki Janine aza couturière na Kitambo nzamba pambolo mama Janine na lobela yango pe déjà mwa mingi na ba émission mususu eza mutu mususu esprit mususu koki koya pe yango moko envers yo mususu pe eza ke okutani na ye to babengi te ndeko na biso yo mama Lidi komba ndeko na biso bozwi pe numéro komba mutu wana o prier soki message eza soki nzamba permettre esprit na ye ya akoki pe koya na koki kosola na meme dio meza kindoki te eza pe misala ya molili te soki osambelaka lo banzamba lakisa yo identité ya mama Sierra Mboyo mama Sierra Mboyo kaka na sidi tozobeta o répondaki te na question wana omonaka ba esprit yango kaka soko lali to ata ozolamba bosolaka na bango ndenge nini. Merci mama Lidi Mukadi ba esprit on azoloba namonaka yango même naza na ndaku na ngai même naza na chambre même naza na salon même naza na cuisine même naza na kata lupango ezana besprit musupo otambola bande olanda oye bati place okay oui bando déranger yo mama Sierra edenga yi mama sunga ngai mama muso ako se présenter ebi mama nga na moni ozo mona nga kombo no penani oui donc même na kata ndako e déranger surtout mingi ya rapé na babutu au monde lali boyoki mutu azo déranger mama omoni ka ndenge za kolala ozo sentir mutu mama Lidi moza profond oza na pongi donc au monde appelle papa Joël ton osutuka papa Joël napesi Marie nanga mobile nangai napesi bambote évangéliste Joël de Nazareth nzamba pambolo papa pambolo bana nyonso tu nzamba pambola bino donc au monde pas ebiso mama Sierra na moni oza olemba melamuka na moni toza besoin solo là soit à cause on est papa jeune aza kolemba pesa nga biki na papier au moins pas comme linga adresse pesa adresse non soit pena mutu wana so naza fatigué oh so la boye pa moni ki ozo sola ma mona mutu wana te oui ko batango bayaka balata pembe to bayaka bapola to bayaka na forme non esprit ezara ya kopola te mama Lidi non eza pe mutakala te moni soki olandi témoignage nanga na pesa ki ona lamukaki na kata morgue to sala ki yango na papa Chic Mukadi zamba pambolo papa bisiko za bambote no ya mingi to sala ki yango na expliquer ki que tant to sala esprit et sala ka séparation ya corps na âme esprit elongwe na nzoto etikali ezala nini okomona tango mama Sierra Mboyo akufaki tango na zongi molimo na ngatango ebimaki na nzoto nazalaki na liputa bataki nga na tolo mais en esprit na moni na lataki robe ya pembe alors l'esprit op yaka bazalaka mingi na bilamba ya pembe nawe kufi dans les seigneurs nawe kufi dans les seigneurs te oye kufi dans les seigneurs te ko ya ko mona mama Sierra te mais oye kufi na kati na nzambe écoute ekufi na kati na kimo Christ nde tolobaka oye esprit eza asalaki mabete abomaki te to eloko moko akufaki na eta muso ayebaki nzambe te masalaki ne mabete akope ko ya batabonga okipe ko ya ko pesa ngai message pour na ko transmettre na famille to na bandeko na ye. Ok, bandeko balandi o zolanda partout dans le monde ceux qui boza pe na ba kombo ya bandeko na bino akufa peut-être ngaka boye ba secret moko boye mso atika lopango mso atika bana mso atika mbongo na banque po baliwa mingi ezora mutu brisque azuita ya koloba te oui mso asalaki surprise moko lobino ndenge mama aza awa nasala oyeba te nasala eloko moko kaka comment nasala surprise na ko surprendre mama to na ko surprendre yaya to na ko surprendre papa bato abonga kozala kufi brise kodi na ye moko ayebi yango parce que to bayaka mona mama Sierra Mboyo na tiki ba mikanda na ngeza place tel ok o komi pe na ndako ngo bobi misa valise boy eza ndenge ndiye moko azawana oyebisi bango ke ndenge to sola awa ndeko na bino aza awa mama za aza kote ndinga bino aza awa alobi eloko boy eza place ya mutu tel eloko boy eza place tel et koza pe ba mikanda na ye moko boy bazwa ba changer kombo nango ba tango ba moni ya kufi ba changer kombo wana batie kombo mususu mais tant aye apesi message au mona pe bazui alakisi ba mikanda na eto ba dossier eto continue moko ezaki bloqué ba moni yango ba bimisi mbongo. Vraiment bandeko balandi bokolanda émission oyo na attention nyonso na bokebi nyonso balobi na lingala
bozwa numéro ya Maman Ciara. Donc boza na ba famille obobungi sa muso akufa na crash ya avion. Azali ko kende mission de service. Ceux qui pas zwa mbongo na et donc bande ko nyonso wana ceux qui bo tuti sami bo benga Maman Ciara aza disponible, aza vraiment hyper disponible na loba bongo pona ko yamba ba appel na bino pe ya ko pesa ba identité bande ko na bino o ba wa pour que ba solo la ye apesa bo découvrir ba makambu et bien Maman Ciara tangu o découvrir biloko wana na ba famille et ça la désordre te otanga mutabomeli bango ndeko otanga ya msusu azaka na likangu mobo likangu wana tikala ki na boye et ça va trouble te maman. Oui. Merci Maman Lydie. Eza facilité. Mutu moko akufi to batu mo bazana pasi yo komi ba moko ebisi bango omoni ndeko na bino Ciara ndenga za uti ko kufa nazana Ciara to sola na awa bakozala étonné akufi na ye mutu to kunda eto azana morgue mais ya lobi bazo sola na ba solola na ndenge nini donc yo za mutu alors tango banda ko expliquer bango et puis tango na kenda ko pesa message na ba famille il faut na précision ya makambo yo tindingai tonto bakozala tozana besoin ya mwasi moko azalaka na ye akoyeba makambo na ye bisika ezali donc koyeba biloko na ye moko boye ton eza na mutu camarade na ye moko proche moko bazalaki na ye ndeko moko baza na kitambo bauti compoisonné pas camarade moko azalaki na poto ntango aye azwi camarade apesi ye confiance atindi mbongo bamituka na ye mutu agéraka yango ndeko wana nde mutu ateka atongelaki na bamapango alors ntango ndeko wana ye tellement apesaki confiance na camarade na ye azwi ndeko na kaka camarade oyo asombelaki ye mapango oyo atia ye agere biloko na ye azwi poison atie li akufi eloko nini esalamaki famille na ye bayebi te ke mwana na bango ye defana bato apoto bazalaka ntango mosusu azosala bomoni babitumba ekoma na bafamille bamakambo ekoma ebele omona mutu azotala alobi eloko nayebisa na famille nde nazosala boye esala malamu te nazela kaka soki esili comme ça nayebisa na famille to naza na confiance ya camarade to ndeko moko oyo aza na confiance na ye alors ntango abomi ndeko wana akufi aye kokutana nanga Maman Ciara na ye kokutana na or ke ndeko na ye aza na poto ya mwasi abandaki koprie mpe ntango oyoki ndeko na akufi alobi soki vraiment esolo Maman Ciara aza mosala nzambe aza médium ndenge toyokaka alobaka azoyebisa na foto ya ndeko na ye kende kokutana na Maman Ciara wana ngana obenga Maman Ciara te mais yo kende kokutana na ye apesa ngai mbeba apesa biso ba message alors ndeko wana pa ayaki na solo na ye mutu abomi ye camarade na ye puis abomi amela masanga te okolo begeta musu bakuiti na nde ebomi ye to asalaki amela masanga te donc empoisonnaki camarade na ye nde tokendeki siko ntango baye na famille ndeko na ye koya tosolo nenga bitala liwa ndeko na mine uti place te biloko eza koteni mikanda ye moko mutu akufa azoloba ke mituka na nga autant eza na boma eza epa na ye mutu akenda koteka yango aza na bambongo na nga boye aza na mikanda epuis ndeko wana azwi bamikanda wana azongiseli famille wana Pona nini te biloko mususu tango osala ya bongo pour faire croire aux gens que ezaka ba histoire vraie eza itopité o memaka ba caméra te po nini le kanabilili bon eza selon mutu biso to lingaka te ko sala eloko moko boye po mutu amona mutu asala bible lobi sala soko pesi gauche droite ye batena o sali eza na mutu muso aza responsable Maman Lydie aza na famille na ye munene aza na makambu na ye aza pe mutu munene tant mutu so linga te image na ye mona na boye na miso ya bato donc soki mutu autorisé maman na lingo filmer eza na ba vidéo muso na machine nanga o prier pona mutu landeli ndeko délivrance azaki ko bota te ba période de kataki mais ezongi mutu wana prier pona epenza ba pesi eze mito apesi ebana o mona mutu asali vidéo atindelo Maman Ciara telanga yango mama na lingi pe na témoigner mutu muso mona azangi mikanda azana difficulté mikanda banda kenda poto bato bayina sima baoza mikanda yozo mikanda te omona pa bengi Maman Ciara mbonzamba sali gas mususa benga Maman Ciara to komi na train azalaki na mboka ngo na bosani Turquie akomi ka na train boye mukanini fa nini bien na ye ebungi abandi ko lenga Maman Ciara bien na ye ebunga lobi son pas bien mususu oza accompagner na Saint-Esprit lokola yo bien na ebungi seke yende asombi ticket na yo boki ne somba de ticket asombi ticket a voyager pe lelo akomi na mboka o alingaka kende moi to tanga kombo ezate malobaki na ko témoigner na ko sala mais tanga complexe wana bi Maman Ciara en tout cas na ezolekela ngai et puis tanga ya komi mbala moko nde bango balobaka bwa kingunda ba répondre ye azu mukanda ya 10 ans
eza na bato bakoma pays wana baumela mpe batikala kozwa mokanda te me ndeko wana azwi mokanda abi mama Siara nzambe asala eza monene me kosala témoignage na okotatola même na kati église so bakamera eza te yo des fois bamisu bauta poto baya mama Siara na oya naza place tel mama Siara nalingi tomona mosusu awuti poto ayeka mama Siara tomona bazouta baboma na utaki kovoyage nakendeki Matadi boma Lubumbashi donc mama Siara nga nalingi place naza mwasi ya mutu boye na oki kwa tomona na te me nalingi oya place naza afuti pe bien na ye asali bamakambo ne mama Siara akepa moni e basololi vraiment nzamba opesa biso directive torobondela nzamba osala eminene limero mama Siara mbo yango wana mutu nyonso oza na problème ezotungisa yo oza na problème etali kobota oza na problème ya mari de nuit femme de nuit médium donc oza na bandeko no moko akufaka oyo akendaka boyeboye ebi esika akenda te ti lelo amonana te akufaka boyeboye ebi liwa na ye te atikaka nini toyokaka azalaka na biloko boye biloko yango ti lelo tomona yango te limero mama Siara mbo yango wana eza affiché benga ngai tokosola tokobondela nzamba akopesa biso directive na baprécision bandeko balandi nga na obetaka asete lisusu na baye oyo boza na bandeko na bino akufa brisque vraiment bandeko eza important très hyper important boluka mama Siara azwela bino bacoordonné ya ndeko na bino po ye akosolola na ye akbotindi bakombo donc botu contact bosolo na mama Siara inda yebi ndenge et se déroulaka moi liloba ya suka te mais moi bambote na baye yayo. Ok, merci beaucoup. Nzamba pambola bino nyonso na pesi bambote na batu nyonso bozolanda biso na pesi bambote na ba pasteur na biso nyonso ya Congo nzamba pambola bino na pesi mbote na papa na biso Chic Mukadi na mama Lidio moko nzamba pambola obi bana nyonso na ndaku na pesi mama Belange Nduba Tibangu bambote na ye Melissa mama Anna mama Alliance nzamba pambola bino nyonso tu bana nanga na ndaku na lingi bino mingi ba orphelin nanga bana nanga orphelinat nzamba pambola bino nyonso tu merci beaucoup vraiment bandeko balandi ezalaki émission kitoko ya mama Siara oyo eza lokola interpellation to pe appel na ba nyonso o bakufisa bandeko mbala kaka oyo bozoye boye ba origine ba liwa na bango biloko na bango batika tout ça bokobenga mama Siara ekoleka na malamu ngai votre humble servante mama Lydie mama Mapasa na pesi merci na mobile nanga Mike Mukadi Chic na bana nanga 5 ma cadette Maeva Mujinga wani na pesi merci na couple basengana mama Liliane pe papa Gaston mama Daniela Ekombolo couple pastoral Ekombolo à ma famille la famille Mutamba toute la famille Mutamba vraiment ya makasi mingi nde na leader Mutamba leader Mutamba yonde makambu na profiter pe kopesa mbote na papa Joël Nduba c'est mon cousin mobile ya mama Siara vraiment c'est mon cousin vraiment famille Nduba mobimba na Poto Belgique bino nyonso kuna voilà bambote na bino vraiment bozalaka toujours bétonné scotché na chaîne oyo ezaka ya ba responsable chaîne na bato loyengete na chaîne o ba mikolo nde bauta musala longoli veste cravate atie pembeni chaîne na malonga Shebiso Télévision. Merci na Denis Wazaki derrière caméra. Merci na Enoch Mata, mon fils bien-aimé. Merci na prophète Tia, prophète Ezechiel. Merci na maman Siara, motema ya ndeko nangai. Pasteur Thierry, mon pasteur, le pasteur Paul Bakenda. Tokutani mbala sima soki Yesu Christ azongite. Bisous bye. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote mingi balandi nyonso ya Shebiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question.